na palanka mais ba musicien bana palanka na batelinga na mais ba yebani bande ba créer belo ka ebeta ba animateur ba beta wana jalo wa biso mdo vanda to sala ngo ba yeba yi mona palanka o yana DJ moko palanka mobima apo yo lo ba ke o biso mdo te wala mdo na lo ba na ndenge bato to ke na ponga ko taper mo ba o ka DJ obeta ya DJ mo ya DJ ari mais o a DJ Jazz te amukolo bwe izaza la bato ba sufi makasi yango mona ba ko kima ngola te moi bato ba sufi ba ba bo yimba te ba bo ko ta note te yo mona te Blaise créateur azan papa ngala lingana boka na tupidi Blaise créateur te ba ebi banda Blaise créateur ayi pas faire abomela biso générique banda Blaise créateur ayi pas faire ebi te ba générique kufa na ba animateur oyo po yebi ke no ba rap na tala ba boka bien Volcan Matabela ah Silia Amidol on a pe na chéri hein aye mara azanimateur awa biso nde biso Aqui somos nós, Awa Bisso. Aqui somos nós, Awa Bisso. Parmi tous les 4 coins, Logos. Boulon des Andes Couture, Awa Bisso. Bien, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir à très chers internautes. Bienvenue sur votre émission Awa Bisso sur votre chaîne Miss Girl Télévision. Mais voici encore présent sur ce plateau de Awa Bisso pour vous présenter cette belle émission. L'émission le plus suivi de la capitale, l'émission le plus suivi de l'Afrique. Na pesi bato nyonso balinganga mbote, na pesi bato nyonso basuteranga mbote, na pesi bato nyonso yo batindikaka Awa Bisso liboso mbote po to sala binoka mambo ya bien. Encore une fois de plus sur ce plateau de Awa Bisso aujourd'hui, fidèle internaute, nenge kala na annonçaki bino que je vais recevoir pour vous l'artiste, musicien, animateur et puis DJ Tigo Mbala. Hein, de Villa de Viana. Il est parmi les artistes qui fait la fierté aussi des artistes diaspora. Nambo Ranabiso Yangola et Sikapi et Zoamibino. Un grand merci et puis n'apprécie ma salutation et pas à Roby Visor, Aigle, Roby et Visor, un grand merci à vous. Merci pour vos soutiens, grand frère. Merci aussi à le formateur des boss, Yannick Konkai, le formateur des boss. N'apprécie vraiment ma salutation. Comme le merci aussi à le boss Modogo Visor. Merci pour l'appel, ma message. Et ça Abisso toujours bien. Il y a Maître 113 aussi en direct du Brésil. Azolanda Bisso en direct. Il est plaisir aussi de savoir que Laetitia Vita qui est en train de nous suivre en direct des Palanca. Les amis des Palanca, là je vois DJ Billy Célèbre. Un grand merci à vous DJ Billy Célèbre. Merci pour notre message. Ça la bien. Na boîte na Bisso wana et pas Junior Boula Rouaga toujours. Et si comme on a boss Peke na staff na Bisso il y a Washington. Na lobo on a ya moi si nazana DJ Tigo Mbala na pessier d'abord, bonsoir. Bonsoir. Ah, Neniko papa. C'est bien béni par la grâce. Na moni le loza mo malili ya yoza raboete, qu'est-ce qui se passe? Ils ont mon bandeliste. Au fond mon abus. Très bien, il y a des gens qui auront besoin de savoir un peu sur l'artiste Tigo Mbala. Où se présenter na bateau ba ebagi au penalty quoi. Tigo Mbala DJ Tigo Mbala ba to bi le china mo fa. La musicien la bino ne na lo baboda bana via na dernière so bazada en direct voilà simbi d'aba téléphone ya na mon étant commencé d'aba fiche d'annonce que on le gagne émission Awa Bisso batumsu sa ba commentaire ba bida boka ba mabanga eso za dans la liste mabanga na bangwana bo bosa na bakomba batumsu libanga benda ezanga na ngwa jamais to bosa na bo wana copie la biso. D'ailleurs déjà les bandes bonnes bi que Platini Metelo Platini Metelo azotala yo na bi que Jarou le diable azotala yo na bi que base sanzala mobimba bazotala yo et puis surtout staff ya papa zo bazala raté que Tigo Mbala ozala na plateau lelo boni d'abord santé et santé bena c'est normal bena vraiment ba ngoni mo ga mike kaka ndé dérangeaki mo la semaine tout au kota que mais ça va bien.
même si c'est le qui nango parmi ba nongo on a bi que d'autres ko perdre pe moko ya ba élément au bande défendre pe ville de Viana na Sanza na biso wana Yannick artiste Yannick autotika biso et l'âme de notre artiste repose en paix donc nous sommes toujours ensemble bi que liwana et sali biso netka moi jarbanine mais on n'a pas le choix, Dieu avait donné, Dieu a repris. Moli moné pe marana kinya. Alors n'engeni non message Joana et comme la kio. De son vivant vous avez déjà dans moi relation à bien bon sur la bino to vous avez dans la guerre na bino teke artiste quoi. Et on a bien l'idée. On a bien l'idée. Vous allez bien à bon terme bien naï. Il va vous devez faire un passe. Pour nous aller été dans une côté là. Je salue mauvais il y a biloko papa social. Ma livre sterling. Il y a côté là je maman au coup d'affaires. Maman te DJ Tigo Zabi, leader na boy adai. Très bien. Tobo Sanango, DJ Tigo, on peut dire aujourd'hui comme déjà na combien de temps il y a carrière? Non, on a 10 ans. 10 ans. 10 ans. 10 ans, on a combien de singles, combien d'albums, combien de... Non, on a 7 singles. 7 singles. Non, hommage moko. Ok. Na 7 on a nyonso. Ebeta wa, ebeta kuna kote ya Sanza la to pe... Ba palanka partout, boye pe ne dans Luanda bani. Oui, ga palanka makasi. Non seulement que palanka, mais oui, au monde ba palanka c'est Paris. Surtout dans Sanateur on est dans le Tour Eiffel. Il y a référence à bien au na palanka. Mais ba musicien ba na palanka na ba tilinga na me ba yebani. Ce qui a bêti me lo ne ba musicien bele ba na palanka ba beta bilo kwa ne yo kana. Biso na via na to ka ngote. Bango soki bango nde bayaka ndeko biso tozozwaka mona biso tolue baluese biso babilo na bango ezotuna na bandako na bango biso tobetela yango kuna na instrument na bango soki bayaki bato bayebani nga mpe na koyeba musicien moko ya parlant na bien na 7 plan na o poto keno na moni na esika ozomemanga wana eza bina esika neti nga nalalaka bien esika pena bato tu basepelaka na nga na awa biso maître du temple omona obakiselaka makambo alors na ndenge ya 7 plan déjà oyo lansa wana eza na titre nini to nzembo nini to single nini esala pena ke non et confirma yo na Sanzala que pas grandi quoi. Beleza. Beleza. Biso oyo biso. Ah, yo posala osala nzembo na titre ya Tibelez na oyo biso. Ah, oyo biso pesa net awa biso. C'est normal. Ah, oyo biso po awa eza biso. Vraiment. Na ligne koto zona mo vocal ya ta ya oyo biso. Pour bateau nous sommes na Sanzala ba ba no tam susu osala pe clip lango to sala clip lango clip benezali clip ezali bantu baza na idée na susu te banini beta soto mo ba vocal mo bo ba kati ya ba bona ya o biso pesa biso no bien tozonga yo ko ba te bi chino bijuro ko kanga na ba janini yango imaole ye bolingo ezo se kanga na lilaka yako chuba nyonso swaka ten izubisaka kaka pasina motema na moto yolingaka ya biloko yolingi yoloba na ngai no nabengi na chombo masoko na yo korepondre soko ye na mbeto na ngai bakolokota ngai no nopitalo fungola na tala ubombeli nga nini yo na bite mwana na ndaku mwana libanda papa ololo na ndaku mwane libanda papa na kulozo bamba bambongo zo seka na ndaku yoko maka bebe ekateli ona merci ninga nyokula papa na ndaku me libanda papa yo wana kuna ngana patron me na ndaku me watindi kumboni ekateli na ndaku ko maka bebe na bebe pina na bix message ya ngona mais siko na ninga bibandela eza ndeti champ ya batu mais yo keno na ninga animation papa oyo eza lwanda bo wana so émission oyo ono babete bo wana beta on a 2006 nzembo yo na yembi poto yo tuni boko esala clip yango na beta na 2006 so la beti banje ba créer belo ka ebeta ba animateur ba beta wana jalo wa biso mto vanda to sala ngo bango ba yeba yi oh ba animateur nini ba yibande twa nzembo na to sola sko pembe po remi parti au studio ba to balingaka
eza makambo neti nakokosela ve nanga volcan makambo te matabela obandi déjà volcan matabela na pesola mbote sikosali yepena ntango akebaka epi biso tovanda toyoka ye mais eza na bilo mosusu mpe petya kobimisa mpe vere kokadamo mais wana mpe avi mikolo oyo bazokanga baminere ya ngola yebebi bakanga yo na mwana bato na nzela yemba tokozwa binaka mba tokozwa iwe yoyo mba tokozwa d'abord wana oyo matabela boka ya yo tika vavanda ku wana yaya jamai nakotumbola pepe wa nzoko kasi nzoko avandi batumbola bosiko nzoko mais nzoko bien sûr mazo ayiba babora bapeti bosiko nzoko soko ayiba babora solo la pembe eza biso papa ekozala mpa kozala na afaible amoni peti na ye aza nelumo bakobete sani kasi eza normal ke oyesa nove azali na mwa état faiblesse faiblesse tevaka konzo onyuma okozala pas faible makamutiko mano ozoloba nga muna olobela o te awa eza biso nde boboma biso na nini unga na yo kolobela ndenga yoko moko tamba nga nazoloba kaka yo ntango yo kotima matabela nga muna lobela te biso vérita v ok abeti yo vérita v mais apparemment nongo obetinga vérita v c'est comme si ozo regrette na nepa yiba baplan na yo baplan tayiba cri moko baplan te baplan ebele va kriaka ok lango ayiba eza plani yango wana beti yoki yango te mikolo bakokanga baminere eloko wana na yo kongo epa ya na générique ave na biso nani abwaka na générique nani yotuna ye soki oleka yotuni so abwakango na ye bamisie tu yakazala na lwanda onga abeta ebi misise nyonso autika mutu nyonso auta kongo oyebi abeta na orkestre minene oyebi bakosaka biso bongo abete pa dakumuda po dakumuda dasi asila mwapo boketuna mpe pada kumuda so eza te kombone eza te bangoka bongo angai boy nazalaki boy naisha orkestre misise moko boyeboye songolo pakala sotango batia mpe nsima bana obimisa so na yo moko banini na makambo yango epai ya nani nde zivo na ngai kobanda makambo mpona atake mutu mama musique obandi yango epai ya nani o soso ntango mama obimisa nga boye mama musicien mais au travail peut fonctionner en orchestre moko te ni ya awa ni ya kin ya awa sans l'esthétique ou de blanc ça esthétique nanga za régulière non ninja blanc bo répétera te orchestre pe volora nango te faut ko comprendre orchestre na biso tozana omona entourage na biso tozana entourage moya mabe yango mona moya leader ke liboso exactement leader wana makambo na ye leader wana banyonso na ya kosala mais moya kende yo moleka leka obeta bato omona yango wana biso ka nde totala pe kotono na mona lokwa animation ekiki moya olala bulali nakuta na okota ba DJ na bodo mpona na mbuye mpe mwa bango mwa moke ntango mpe na yo kota kota ba DJ ya koyemba ba DJ babeta te bandeko na bolimbisa boya bule mabe pamba ya koyemba boye mbama na botoli mpe mbama ba DJ ya ndenge ya ndenge animation quoi animation ba makambo ebele ya yo zana kota machine te ndenge ezaka ba DJ Boyka wana charge botikela ye apa capitaine DJ Boyka DJ Boyka wana capitaine wana kobosa yo comme ça DJ Boyka capitaine na l'émission awa biso vraiment ayebisa ko sole bongo c'est long moi toko tande ko nga benda na bana na yo ka ba DJ mona palanga o yana DJ moko palanga mobima apo yo loba ke o biso mto te wala mtu na loba na ndenge bato to kina ponga ko tape mo baba oyo ka DJ obeta ya DJ mo ya DJ ari mais ya boye za raso collègue ni mémoire boy ka charge na Barcelone ici ya bi na mate ba ya ba oyo ngana bi na be binote bolimbisa ngai mais ndenge na ko tape na baba kotina magana o ka pena DJ agazobeta santi DJ obeta bi bi na Barcelone ovani bi na boka ba mais wa beta oyo ka pe DJ Champagne abeta wa oyebi DJ Champagne te kombo na ko yeba mais ko beta place ne ko beta mamsu na leka pe na vanda pe OK na mitso azobeta na sida di banini DJ Champagne na pe sur mode si nzamba zo lokumu nzamba zo lokumu wani azobeta place yo lobisi DJ Ibuba te DJ Ibuba wana pena ya ngai sus wana Ibuba pena ya ngai
C'est où n'a besoin d'attendre la bosse et la formité ou un petit peu chaque javiana. Ah. Mais si on a n'enga pendant que ça a des DJ au tangyo. Ils avaient une mémoire na DJ oui maïs. Ah bah ibu ba kutu pe ba na kaka. Et banati. Malgré mon tunayo. Leader, yozo mi mama be. Tenga ite oh. Maramoyo, oh maramoyo. Je dis ça va pour la bien. Ngana ile pour nga. Ngana ile pour nga. Bon to solo la yo. Yo mto minga na terrain mo bo ngana na jarabien. Yo ko place ngai na keni laga. On a palanga wana bandeli juste. Voilà. Vena wa platine meto le charge 100,000 kwanza monga matabisho na palanka wana so vanu koti na makana tanga na bwa na bar o koti beno koti boga mpepe dijari maes wanoki so na ba DJ marakana na nenge pe animation et puis na marakana o ambiance intense o wapi balobela DJ ni à part Ari Maestro à part Ari Maestro à part DJ Ari Maestro Henri Karigati. Oh, bah, ça, c'est un peu. Oh, DJ Jazz T. Amukoloboy. Obi? Amukoloboy. Père moi, Amukoloboy. DJ Jazz. Tena ebite yo ninga na otuna yo ebisanga. Belem do. So yo soko yebite o ebinde ni ka mukolo. Epona magana na muna ba DJ Mtsuba bango ba likolo wana ti. Bango ba beta biso fait to respect bango. So na ba DJ rapina ke no ngala tuni question na ngeza na ninga yeba. Tango yo ya rap mo pe marakana. Ngo yo DJ Ari Maestro. Yo défendre na ba DJ wana. Me yo posa DJ. O défendre bango te na lobi ngo ya rap marakana bango ba biso. So na betelo ba bien. Bango ba linga ba zongo ba beta. Si on a ya maman na plateau bila bana. Te na nga ba animation kaka na eza nga question mo to le cannabis. Bon yo tianga na animation nani asala animation na makana. Ah? Wasala animation na makana mwana. DJ Romario icône Tina yebi. Oyebi? Yebi wa ba charge. Ata yebi ngate me. O DJ Tigo ba tu bi le Chine rambo le faro mettre du temps. Do yo yebi so ye. Yo so yebi sa ye yo. Aye banga tia normal papa na ko yape na bondeli ete DJ na ngai. La bonne année binisita yango tout ça baba DJ tout ça va moi de respect DJ va comme bala. Très bien, merci de reconnaître et de savoir faire aussi les autres. DJ icône Moka Didier Romario na peso mote sikozali na pesi pe mote bongo pa ya DJ Jazz DJ Jazz na peso mote na pesi Arnaud Pakekebe toujours Marakana Arnaud Pakekebe fierté na biso ça biso toujours bien na couleur et wana ya Marakana. Bokenda père moko dishkansar et pas ya dona mi clair kozituka esika Miss Gel azora moi mon peuple soza pona poso mona nga wana moi ba chaque dimanche après ba losambo nazara wana tozara na crest na cross miavanga ya caméra tozara mingi pe wana na chadra kipolate et ça rabiso bien quoi. Voilà, alors na cette titre na yo cette fois-ci siko on proposer biso na ngola nini tu as pela bobina Mselu décembre l'équipe est à Botozelo mais on propose sur ce qu'on décembre biso doit na concert bali bena préparer bare puis ba mamele pour na concert où memel biso leader ya mais en janvier ne ce que préparer pour ara Mselu pour comprendre ce qu'on dit on ça la pe ba blo no yo moko boy et cause a problème ten orchestre non orchestre nga naza logo la indépendant. OK. Ngai ezali wanga na vandi mwa bosa bagapi na bino pe komi na bata. Oh les gars. Toke bien te. Pembe toke bien. Ngana se plano boye Tel wa be bosa bagapi na bino nga na palin. Na leader ye mo pe bosa ba rep na bango. Leader wa bobenga ninga. Wala bila nzamba likolo ta. Na ite ke poto sa ba vanti poto sila. Ti na loba unga na za. Leader wa sala appel te tigwe komi tan na yo ba animation. Ngana ozela bino stali ba bino na bino ba instrument so stali ngana yi. Vous pouvez signer l'amour dans la animation. Vous m'avez avant leader d'ailleurs. Je dis c'est tout là qui wana. Parce que bah ma bon cliquage pour des bêta mais ngana on mataté na podium. Ngana mata na podium na makasi yanga po ba yebi po vous ne dossier ngala. Yo ko benga manu leader monsieur po vous lignoter. Avant to yo ka Mselu, lokwa yo répétera tina baningo ya ramba mo che polo matina podium pour salir mamba bien ba sepeli. Moi je mérite que vous pouvez siko bato ba ota la biso na minute so na awa biso émission za awa biso chaîne za Miss Gel télévision. Bas on a moins improvisation na ndenge
yoka lisolo Angola wana histoire biso touta ba Congo Yeah. nabeta kya mo bandeli mesku fa nabeta mpo ya bona Voilà. ngati kona bandaka nanga na Congo balobi na ya na mboka Angola sia na komi na mboka Angola bangole ba shungu ba komi ko finga bango ba finge fila da puta kara lui ba finge buselanga de merda ba finge fila puta kara lui ba finge buselanga sulano na yobe wozo finga langa bengelezi na yobe wozo finga langa toke nazonge nazonga kungu kumpa bloquer belé papa. Est-ce que na biloko boye pena net na yo ko orchestre mona nenga kisasa ngana pesa ko conseil nyozo ngano te papa na kisasa na batu ba sufu makasi yango mona ba ko kima Angola te moi bato ba sufu ba ba bo yimba te ba bo ko ta note te parce que na ndenge na yo moko na orchestre za na kisasa soki za besoin que no zongi lelo obula oke na orchestre ni pas Jésus et pas ferré oh yo mona te bless créateur azan papa ngana lingana boka na tupidi bless créateur te papa ebi banda bless créateur aye pas faire abomela biso générique banda bless créateur aye pas faire ebi te ba générique kufa générique a faire na selala et tupidi ngana ba pene na tupidi ndi makambo ba shetani wana pour comprendre makambo ezande kuna pe ngana senga yo betela biso mo improvisation mo boye ya awa biso Miss Girl TV ya biso awa biso au créera sur place boy oyo senga te ko répéter ba eba artiste d'improvisation hein sokolingi yo monana yolingi yo monana ko hey olingi yo monane na mizigele zivi awa biso olingi yo monane sokolati elamba zalide okobima bien ata elamba ya chifone okobima bien awa biso uvana wote. Très bien, ça fait plaisir. Il s'appelle Tigo Mbala, l'animateur. Vraiment, que non, il y aura à boire et à manger pour Naebi Oyazali. Voilà, nous arrivons déjà presque à la fin parce que TV Zara Radio t'es né na premier Tarabino. Na pesimo te bon déjà et pas ya boss bionique qui bande mutaza direct au Tarabiso boss bionique qui bande ya loge Zéphérine qui bande notre directeur. Merci aussi à Ngingi Tony de Paris qui nous suit en direct de Paris. Les amis de Paris, là je vois aussi il y a Charlie Loubo, il y a grand prêtre Charlie Louboya et Gigi Stone, la donna, Juliana Magiga, la donna, na Pesio, Moten direct de Paris, et ça l'aura bien, Sogi Bozana, Iris Boubouang, Iris Obama, ça la biso, et ça l'a toujours plaisir. Na Pesio, sous ce mot, bon, en direct toujours de Paris, à l'intouchable, Edo Mouzamba, ceux qui sont en Nenya, Bangola, na biso, Bozarane Sengo, on appelle Jaël la diva, ah, ça, la m'a bien quoi. La deuxième moté, au noté, journaliste de chroniqueuse, ah, c'est bien la liban, alors il n'est pas bon à battre, n'a évité quoi. Des Christibans ou derrière les caméras, ça m'a bien, des Christibans ou Nzambé à fonctionnement, Babi équipe, ils sont très fort, vraiment, et ça lui plaisir. Alors, Mousselou, tout c'est l'angle pour la datine. Mousselou, ben février. À partir de 15 ou à partir de 15 on est allé on a yo moko on a nga moko bina Mousselou on travaille en ingénieur Dominique na PCP Mote Sigazali on a venu studio personnel à inspirer moi ya Mousselou kalaté bina février bina. Maintenant ça fait mal aujourd'hui nazaki na kitu vandiga fauteuil vert ya awa biso nazali na animateur moko midol. Oui, bien que tu n'as l'excellé ma photo, après comme une face non pena biazo, aoye baote. Tu m'as bien aimé, tu faut la samaï, c'est un moni de bonaoye ben. Yo tala qui était. Tu n'as si bat baye biso pe wanini ke mutu ana wanga ni yo tala ki pete. Na yo kaki. Mais na mon natala ki neti. Ah bon? Na yo kaki bena. À part yo na ndenge so ya mboka banani pe ba na tala ba animateur ba boire bien. Oyo pour respecter. Aneti ya biso awa na Luanda biso awa na Angola voilà na ba animateur oyo po yebi ke no ba rapna na tala ba boaka bien Volcan Matabela ah silia amidol on a pe na chérien aye mbaka az animateur Nzamba pa mbula a continue mais ko linga te
soko ye émission bon moi eza TV TV le bisala batu biloba loba oye balakisi moninga kobule te kasi oboyi tigo mama ozwi sikisa tigo te ubenga na boya midole ozotanga wana kenga mama nazwi sikisine te asala parti na ye biso nyonso toki nzela biso aka parti na onda munda moyo ozwa oyo so ozwi ebele yo so ozwi ya moke c'est normal yo so na bina tu na tom so tangela biso on dirait ya nango te ngam na aider yo na tu na tangelo ta moko na ba o ngapi na yebi aninga ba animateur Prince d'Angola Salato yebena ça va Prince d'Angola ça va bien ok Fabio d'Angola ayebaniti ayebaniti yo po yebiete tena yebi oh Kebako so oui Fabio d'Angola te so kaza danger c'est que yo yebi c'est que normal ngape c'est que na yebi c'est que c'est bon yo wana za lisusu azabi ngana nite yo ndo chelanga kaka loko bike la saboye na ngatimba lusupi de hotelanga pour les satan pour les kaka ah bon pour les kaka nzambe matabela kutuve na ona yebi wana kudu na ko boya ti wana mama na animateur ah bon mama na animateur sko ben afute na générique ma ucho beta afute na générique na ba cri afute pe na image image na nenga display aspect kei aspect bina isa sur TV buga na dezongela aspect wana chini bindango na yo na pesi na na dala na moto vraiment alors nous sommes déjà presque à la fin de notre émission on a bi que ça lui plaisir ceux qui na bi net année aux okende boy moni awa biso nous aura 6 mois après nous en elo mo boy to pesa comme prime d'encouragement na ba animateur to na ba musicien na ba artiste nyonso ba leki awa so to bini année aux okende boy so 6 mois koki to bi to pesa trophée de mérite na ba animateur oyo yo yebi na kata mboka oyo na ndenge ya neo to pesa ona centricage bo pesa nga centricage to bobenga pe ba boss na bino ti centricage ok pela te bo vandi si biso na bo tie micro oza bongo ti beta clio sala pe makambo za ba bongo mais sans bena o centricage ba boss na bino ba ate to za ka biso na ba voix ngam du nozwa. Quel est le plus mauvais souvenir na carrière na yo état que animateur? Idée yebele bene ça yebele bene na ko lo ba yebele. OK. Yebele bene. Za pena bat ba pesa chance te bandima ote botana pena bat ba ignora yo yebele. Parce qu'on a condamné ngolo balobango pena te sala mo passe yebele pena. Ya solo. Parce ndenge sanzala batali biso boye sali bango bien bato ba soutenaka o bazara sima na yo. Est-ce que na sanzala pe ba boss bazara? Baza pena. Ya solo. Bato ba moyen. Bato ba moyen, ba boss bato ba moyen. Oh, on a mbongo na tala bana bazati. Tala ya ko mbongo. Tala na sanzala mudabisa maloba. Ya musicien. So amona me akepa yo kutala yo ma mobu na bana batu na pena bushi na bimeli bena boyi move ko takarali ya mama nene ko takarali wana kutu grand frère na ya parler quoi ukonzi na Musa voilà so bino ni ba moto ni vanda benda wana mikolo na bengi capitaine so ba moto ni vanda ya bonso kuna na garage wana siko zotanga bata ba moyen ba boss na ngati moi je peux na nga ba boss bato ba moyen siko mais ba na ne pena ke ba boss te ba boss da bato ba moyen vena nga nde to yo ka pe boss JC mtaba moyen kaka mais boss te mais na minute na mona vena nga sablo vena nga mokonza badawa boss JC boss no ya wana vi sina sisika ko na kita wana na minute nda bete to vani platini meto lo talanga boss JC te na batan uba bu masana Moïse na Brésil Azmak avant ni bena boata masani bena na émission on m'entend que la boss na pauvre papa to vite c'était pas je le bien de venir en chone to c'était quatre motos ça me na mai Dieu papa
Bon, très bien. Il y a pas de moyen, bateau va soutenir Rayo. Donc, comme la vision de Sucre, après ça, le plaisir, bon, on va pas mettre 113 en direct à Brésil, là, il y a Ngoi. La brésilienne. Vraiment. Papa, ça va la rater. Oh, bisous. DJ Nabine, Batubile, Chino, Mpanzi na otala bonamo na cancer na nga Daïda Ndosi na mbala mpanzi na ende wana penga sko bof mais patron na nga siko tala bien na ba patron vraiment la tina zo va na palanga metolo wana patron na nga mpanzi na tali beve na nga tika nga kubutila makambo ya biloko papa social papa na petit Jésus bo sanité mama mokonzi mère Doka Simbala wana nchima voilà ya ona bosani ope na ebite bolimbisanga toyebi toze belé na sanzala mais tolingani ndeti onga penga pe na olingana ngape binoti a soza mbongo na yo lia mela lamba lia omona ngati na royate quoi ya kututu. Merci vraiment, un grand plaisir. Du début, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Alors, Bino Batozan a besoin de la publicité pour la maison à Bino, aux en mariage, aux en matanga moza besoin les camps direct pour la luana de batala, aux artistes aux besoin de tourner des clips à qualité, aux en besoin peut-être intervenir, couvrir concert. Conférence na yo moko boye benga biso GSM production to sala maramwa bien parce que équipe est vraiment très fort. Alors bino bomona ki ba erreur ba commentaire na bino et c'est important pour na biso pour to améliorer mo sala Angola ezala pena biso a ezaki talatala ya mboka. On se retrouve juste à la prochaine na tigeli bino tigombala na plateau oyo ACP le sabato nyonso ba lingara musique ACP saba diaspora nyonso na kata Luanda pour Awa et Zalarabiso. Ciao. Ouvrez-moi la porte. Oui, Zabiso. Ça fait pas passer pas à la tête. DJ double C. DJ Percy. Tumbola les bolos d'Ogine. Papa y'a des amis pour nini mon billet chancé. Papa y'a des amis pour nini ma DJ Bagoma pour finir un tigo. Y'a mal à dégainer. Patou billet. Moni de to sali na kiba na prince siko to yeko sepisa bango lisusu yebana ndenge na yo mokonzi Musa bakata ki opere ba mule lokola ba bokutoli ba pete mobeze kupele atese vachance na plaka mobeze kupele mbika mobali mbika mwana na boti na maisha banda no mwana lingi kaka kupena chosete odigeze la to sobati de ginde Ramada mapesi na moti ya satala Kopeze kupena Bisaba na bakota mayi Biya pange nche Kota kagaluya mama nene Alela kupeye Pese kupele Ale kupele Double sime ya ritenzele Kupele Kupele Erite wata masamba le millionnaire Kupele jadeye Oyo kito eni susu Pesa yeto mapato mana kupele Bana tobo tiba bandana we Kezo kasenda ya mama Patricia Nikuni moya ninyeye Eya ninyeye Wobeze kube Staff papa soba sana kate President Kalise na kube Omoni kukurashi topesi mana pova yamba lisusu President Bukena mai Iche batu vile shina ramo papa na tonitso Koche memo butweye Papa soba yezala kate wawo biso Tolo baka biso Oyo biso Autorité morale, j'y vais naïe. Tonton Albert Tibetou, on y en a Kabelo Mbongo, on a la question Mosala, c'est fait la Kabelo Mbongo, on a la question Mosala. Bagobine, Zame, maman. Bagobine, Badubile. Président Yagelon, Zede, Yambongo, Nama. Malobina, Sile, Nakoma, Poro, Batista, démonstration, c'est Bagobine. Bagobine, Badubile. Carlos Sikala na ofena maya changu Simba bana na yo Jazira mada papa na jansini papa Mande butu business minere nanga Mabengi mapoko na sila tepa wole Zambe papa na diso ye Nide kanga kama suba Elona lobi na binisa bino lisu Général Temo ya mama Badou bile Général Mote ma blabedi Koko toujours et sala C'est moi DJ Blessé, voilà. Nabengama déjà pawele na botika na pawele Fachi beto mayo sile Lelo bako bina ninyango Sabati de kinge nanga
bagobina ninyango nine kanga kama suga koja karele elo no yemba boyo yoka alese fumuche egle nanga bagobina ninyango lelo bagobina ninyango champion pitibou na pas sanzala arisi wa tangu nalobaka oyo eza biso seke biso stafe bapaso bazalaka te toujours appelez-moi comportement